Ah, la famille. Bonjour, bonjour, bonjour la famille, bonsoir. En tout cas, nazota la vidéo moko. Nazota la bino vidéo moko. Bolanda yango bandeko avec attention. Bolanda yango, bo comprendre yango penza comme il faut et ko sala malamu mingi. Soki tozali ko lobelela babiloko oyo ezali na tina. Soki to tseli bino video oyo bandeko po bolanda yango eza na tina. Na suka na yango, tokoya ko tire conclusion ya babiloko oyo nyonso touti komona ekozala malamu mingi la famille. Tolanda.
tata benye bibele alome bebe dododao mapapa lenye time beti dudu abagodo paparanga nzambelanga pasinanga ezalite ya mongo bosalanga na tosa kombo na yo bomolanga motema na bika yawe nanga lisumu eleki sida yotekinga na kufa kaka boye nazokende bato bazoseka motema nanga ememelinga ngamo nazolela kasi oboyi koyoka papa nanga talanga tana miso monoko na tiake siline please. I can do it. I can do it. I can do it. I'll do it for you. Okay. Ladies and gentlemen from worldwide, just listen to what I'm gonna say. My daughter died. She died not a normal death. She suffered and humiliated. She really suffered. She was treated like an animal on the 21st of century. With the proofs that God found out that my daughter was traumatized. I'm accusing NHS. Tower Hamlet register officer. I'm accusing Tower Hamlet register officer. We are burying Mignon right now. Our family is torn apart. Really, today I really acknowledge that in this world there are people with a bad heart, wicked people. She's dead, but today we are burying just the body, but the soul and the spirit is in a heaven. I'm the biological father of Mignon.
Everybody who participated to her death will follow, will experience the same situation, will die. They'll experience even worse than that. I'm saying as her big sister, they'll experience worse. Normally, I wanted to start with an introduction to welcome you all for supporting us during this hard time. And to give you the biography of Mignon. And names of friend, family was la témoignage. And if anybody got a testimony of Mignon to come forward, but and the pastor will, pray for respect. But it didn't happen. It's not happening. As you know, Mignon died. We found out somebody who's present here in this church. From the 11th October till the 18th October last year, 2021, before she passed away. In a record time. Can you let me tell you what Mignon second passport, British passport, frauduleusement acquis. In that time, record time, Mignon had a British passport in a record time. Frauduleusement, second because I have the original. Fraudulently. Marriage certificate while she was on the bedside in the hospital. Death certificate. Death certificate. And that person with the death certificate, with the passport, become a next of kin. While she was sick, she was sick in the hospital. They let Mignon sign a letter allowing that person. Mignon has suffered a lot while friends of Mignon. Was Mignon a lesbian or she was not a lesbian? Alors, you can look at each other. May Priska, just know God's watching you. God is watching you. You can film all you want, but God is watching you. Everything we do on this earth to people, it gets paid down here. You can film us all you want. Alobi Priska, osala nyoso kosala, me yeba ke nzambe azali, nzambe azali, nzambe kosala, ozala pili. Yeba yango. My sister's lying there. And when she died, you had a smirk on your face, Priska. You had a smirk. You were coming here, you're crying crocodile tears. But you had a smirk on your face when I went to see my sister. You guys stopped me from seeing my sister for 10 months. O arrêtaki ngai pola mona frère nanga pendant 10 mois. Ozaki na cigarette God has the ground pray for my sister. God has the last say so. You can do all you want, look over there. But we're in God's house here. God has the last say so. Nzamba zaina liloba suka. Maybe look at my monster. Look at my sister. Seriously. I'll ask the audience to sing for Mignon. Let's think about our soul. And you smiling. You had a smirk and then you got your back up. Just know God's watching you. When everything comes out, you guys, you open the body.
She died when she was 32. Sister n'a rien fait pour m'accompagner en hôpital, tellement qu'elle n'était pas forte avec les prières. Je l'encourageais, je disais, mignonne, même si vous avez ma casse au sang, vous avez Bible au tango, anglais, au monde, aux années. Mais la fille là, d'autres gens qui étaient là tout de l'assistant, they took this Bible and hid it under the cupboard. They hid it under the cupboard because they didn't want my sister to be in the presence of God. But like I said before, God is present everywhere. God sees everything. You're there. You're saying, why are they filming you? But you guys are filming us. We'll film you as well. But lelo tozara pona mignon, dokum sakan zambe pona vinaye, even though her life was cut short by certain people that God will punish, like it or not. Us humans, we can do something, but what God can do is even greater because He sees everything and He knows everything and He knows our hearts. Amen. You can deceive people on this earth, Priska, but you cannot deceive God. That's one thing you don't know. You can deceive them two people sitting next to you, but you can't deceive God. You know exactly what you've done. God's justice, God fights for the just. God fights for the just. One thing you didn't know about Tessa's family, we believe in God. We believe in God. You can get all the backups from the LGQ, whatever team
Enough. Can we please get up? Nice, peaceful, respectful service. Take up. La nécessité à battre. De silence, dans le cadre de la vie, mon gars est pessi, comme on dit, on fait moins, on a fait moins, on a fait minorité de don't like the game. Non, it's not like that. C'est ce que moi j'ai compris dans cette Bambuka Oyo. La fille là comme elle est là, c'est une gundère. Donc on est devenu vraiment la les problèmes, il y a ça, là, ce qu'il y a dans la montagne. C'est pourquoi elle a peur, elle a peur de venir ici. Non, Voilà. Toujours s'approcher de la tombe. I know. Exactly. They will know. They will know. They will stop giving her all the help that she's asking for. They will know. It's all fake. They will know. Everything that's in the dark comes to light. It's looking like a long time to get to vision on time. Mais pourquoi on n'a pas le même photo, il faut filmer un petit balma. Alors on a filmé bateau, mais quand on filme, après on filme un point. Donc on filme des trucs de filmer aussi. On y voit. Ezaki wa poya pembe to ya mwindu. Nino. Mwana ngwana oya pembe. Kwanza na nini mulai wana mesha milai. Na iba kayipite. Emene wa mesha milai. Atesi. Basa deux ya. Mo na se wazana suki ya milai bu mesh mwana. Keba kuna kwa. Hein? Teti zina hivi. Raison nini bazo me mangobi c'est que il parce qu'il y a comité de banga donc c'est déjà tout ça là bas photo de mangobi on a souffri na motuyo yo ngeli kam de mataki c'est ça bon moteur la carte pour notre jouer bateau ce que ça payé ce ça a été mais million de places en zone ibi comme tel moteur vraiment assez pas nzambi oh tout ça va accessoire tout ça la carte tout ça couvert ta bino moko ça la raté mwana ngani ozokena boye olobaka ozeliwa nzambe mutatingi yo abengisi okeli mais oyo nyonso tu ayebi liwa mwana na ngai papa na oloba mpo nayebi ndako anganga te nayebi kisi te
tobotaka bana po bana bakunda biso me nga nakomi kokunda bana nango ozomona liboso okufela ngai liwasa wana yo ndenge okufi mama merci mpona yebaka bato so bakufi place bazalaka oyede ngai nabimisi bango na poisa nabuki jeriko ebukani oyo nyonso tu basali yo papa ayebi yango mpe bayebi yango na minute oyo basimbi tusu baza na badossier dazoze barépondre ngai yo oza wana oza kokende oza lesbienne te epuis nasepeli ndenge bakomi te taliwasa ndeko nalingaki ezala ndenge wana okei otiki mpona te na mokili me naza koloba ndenge bamama na ngai basango euti na mboka basango euti wa partout balobi naloba noboyi oyo nyonso tu ayebi wana yo bakolanda yo lokwa singama tembele lokola mbili alobaki this case is smell dirty and a lot of people can be involved donc kotika te makila na yo eganga makila na eganga nazobwaka huile d'olive mpo na symbole kaka ya symbole me nayebi ke na nsima mutu to akoya mpo asala baceremonie ekosimba te toye na bandeko no kotika yo okende na pema opema na kimia me lokola toza bakristu toyebi ke place ozali nzambe alimbisi masumu na yo oyo osali na mokili oyo conscient ou bien consciemment nzambe apesi yo kimia pesa biso mpe na nsima maboko makasi nzoto makasi ezali mpasi toluzi yo me totika kaka na bonte na yo na motema malamu na yo na mokili oyo yaki osouffrir mwana na ngai naza otala otake parent namonake no mwana na ngai intérieur ozosouffrir bato bakamaradi banani tout le moto asakani na yo parce que oza fragile oza ange neti na cimetière oyo moto bakunda liboso awa nani mama ya yakobo wana azalaki nerse wana aki motema malamu minyo mpoza motema malamu nakobosanaka yo jamais tous les jours nakokanisa yo mwana na ngai kene malamu me oyo nyonso tu yo mona bino mokili mama nazokobela te azali na moko wapi yawa ata bafingi ndoki oza ndoki te okobanga nini yango mama solo akozala wa eva akozala mpona mwana na ye lelo eza nayebi kozotala na video oyo lelo eza jour ya mwana na ye me oza wapi me otia distraction mpa ya bato ozotia division oza wapi mama eloko moko te huile d'olive eza symbole. We believe in the real God and justice will be served. God fights for the just. I know you're watching. God just, I always tell you, God will fight for Mignon. Oyo nyonso tu ekoya na nsima oyo bakoya na 14h bakoya na heure nyonso tu nul sans effet ngai papa no natiki yo na bandeko no na kimia okende na boboto mais histoire na yo na tokomi yango te mais histoire no tozokoma yango ope kochange mboka elwa na mboka oyo makambo ya ba-skin wana ya banini ezalaka te yo kobota mwana nakomi na 32 ans na 12h abali mbala mo balongoli le droit bahumilie yo nde bahumilie yo boye à cause de pepa, à cause de nini. Et qu'on s'imbatte dans l'objet. Mignon ganga, d'ailleurs, quand tu m'as cassé dans la classe, avec la barrière langage, mais na bundi, na commis ba email, la simbi touche. Nazo sala ngo pona mbongo te mwana na ngai. Yoza mwana na ngai muntu nyonso to basali mwana no boyo, okanga mnoko ngaka mnoko te. Na oloba. Mbongo ni ba opesa ozonga, osekwa na mbongo ni ba opesa yo osekwa. Osekwa te pesa nga nzoto makasi pesa bandeko no nzoto makasi oyo na nga na lobande yango wana makanisa susu na hôpital nde na osala na ye na tie cruise na motu nasimbi huile d'olive kaka oyo mpo nayeba elo mosusu asala te sikoyo maboko na mai na tie signe ya croix tosambeli nga na yo notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous, vis notre Père de ces jours, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous pas la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi par ce monde, la reine, la puissance et la gloire, du siècle des siècles. Amen. Tobeteli Mignon maboko. La famille
biso nyonso bandeko tosili kolanda video oyo to comprendre na banza oyo to comprendre mwana mwasi oyo auti kokufa papa na ye na mama na ye bakabwana mama akoma kovivre na ndenge na ye papa pa vivaka na ndenge na ye toyebi te loko nini eleki na vi ya mwana mwasi oyo ayaki kokutana na mwana mwasi ya camerounaise aza na ye lesbienne soi-disant camerounaise wana mobali akomisaki ye mwasi na ye bandeko bongo bavandi pe tamulayi te eye kosala mwana mwasi oyo atombe malade ndenga atombaki malade bandeko akei kosukela na hôpital bongo hôpital lokola monaki mutu penza ya malunga komi lifo oyo akoki kolandela ye aza na ye te alors hôpital ezwaki nango nzoto ya mwana mwasi oyo ya kosalela donc barecherche na bango donc basali oyo esengeli basala te na kati ya nzoto ya mwana mwasi oyo ti mwana mwasi oyo papa na yaki koaprendre yango alobi me ndenge nini mutu aza na eta ya faiblesse boye bozosinese ye bapapie mosusu oyo azoyeba ntina te mpo na eta wana akoki kotanga te nini te ezalaka na biloko mosusu doke avant basala yo yango fo basigne me ye eta wana azalaki nango akokaki kosigne te fo responsable moko boye aza wana po asigne mpo na ye bandeko na ngai epesaki mpasi mpe epesi mawa malgré bandimi faute mwana mwasi akufi bino moko bowuti komona bafille oyo bawuti kobengana bango awa oyo bawuti kobengana na mesi wana bafille wana bango wana bakamerounaise wana moko na bango wana mutu akomaki mobali ya mwana mwasi oyo mwana mwasi oyo azalaki lesbienne te bandeko yango wana tokeba na bana epi bana pe bayokaka memi biso moko pe toyebaka na kozwaka leson totalaka place nini oyo tokoki kotya lokolo na place tokoki kotya lokolo te entourage nini oyo ozokotisa mutu na yo totala mwana mwasi oyo abomination ake kosala abomination oyo epesaka nzambe kanda na dernière minute mpo na nini akweyaki na entourage ya mabe bandeko tokeba nani oyo yo ozali kokotwa ye bandeko mpo soki oza makasi te amemi yo na kote na ye bandeko tokeba barelation mosusu tosalaka epi mwana mwasi yango totala aza protege bamindele wana oyo bazalaki pour mwana mwasi wana ya camerounaise balaki pour mwana mwasi wana donc bamindele baprotegeaka bato ya ndenge wana makasi kosakana te oyo na biso ngutu tolingaka babiloko wana te vraiment bandeko lisolo epesi mpasi mpe epesi mawa epui na bopitali oyo ya bamindele oyo tokebaka bandeko surtout biso baposo moyindo oyo tokebaka totala mwana mwasi oyo lokola azalaki abandone na ye moko bandeko toyebi te kope oyo esalami na ye camerounaise wana to ndenge nini point d'interrogation toyebi te kope yango elekani kaka na bango moko kaka bamindele bandeko point d'interrogation donc basali ye oyo esengeli basala te yango tata oyo alobi malgré bareconnaître faute mpona na koti baplace oyo esengeli na kota te na koti malgré bareconnaître faute bakodedommage na combien mbongo wana mpo tosala nango nini mutu aza kaka mutu mbongo nini oyo esombaka mutu bozwi kaka perde mutu kaka kei bino moko botala mesi si bomona mesi oyo elekelela bongo wana eza mesi te wana ezalaki mesi te bandeko mpona kolakisa bino bafami wana ezalaki doki na émotion moko ya kosakana te bazalaki à l'aise te na mawa tata azolela mwana na ye neti likama mosusu
me mama amonani ngutu te ne bembe ya mwana amonani te. Donc bandeko epesi pasi pe epesi mawa babiloko misusu nyonso oyo ezozalaka banini baconséquence pe ya badivorce. Mosusu soki bazalaki place moko papa na mama nde babiloko mosusu pe nde ekomi te. Bozomona bandeko na ngai tokemba bandeko na ngai ezosala pasi pe eza kopesa mawa. Soki penze eloko moko ça ne va pas ezotinda na divorce likambo to lie moko akufa bokeye na divorce. Me oyo ezali ke eloko wana bokoki na bino pe korange yango eleki na yango pe bandeko tolukaka toujours na korange mpona koboya ere moko certaine chose na kati ya bavi na biso. Vraiment bandeko ndenge kaka tomesana na biso koloba tokamata leson tozwa leson bandeko ekosala malamu mingi. Vraiment epesi pasi pe epesi mawa na kotala ba histoire oyo nyonso tu ndenge elekeli. Me tosala boni mokili ezali kotambola boye ndeko totalaka na musika torezonaka surtout bamilie ezobebisaka bana na biso mingi na biso moko pe bamikolo tosala keba. Mokili ezali vraiment ya kobeba bandeko. Bandeko na ngai en tout cas natiki bino ya mingi ya koloba ezali te totikala na kimia na Nzambe bye bye na biso na bino nyonso.